bango ba musicien baloba ke no balingaka les padres koleka msonga ceux qui nga ezaki na tonga les padres ntonga na tonga ki ayebani te batonga na kino tonga ka bato mouvement pekaka tu comprends les solides minéraux ce que c'est là que non un sous président Fali alors bien on a terminé matadi à kotonga epananga to ba bureau na to ba musicien ingeza la patrie mais comme que non il y a vraiment est-ce que ça souci les lots qu'on perdrait je suis des nuances causales et ça souci ma casse il est là les parce que ma cambo na ngana sala na vie na ngana ba kati ngoma avant non ngana outil dans mouvement ma mususu ya mama Rolanda te misiki ya na mama tactique de jeu na ngone etambolaka oh na za côté ba benga ngo 12 kati jetse wenge na wenge jetse ninga na ila wenge bako sorti et tambolaka de père na wenge musique à maison wenge musique à maison mais comment on a baissé chinga mona na ngote na yoka na ba 12 la na wenge na jetse que non to dimne to petit soto ça ba volume ba dimna biso Ernest comprendre te si c'est moko Afrique Info avec Franck Stemai qui andankala twende oui ça va passer pas na ngandi ataka sensible na mambote litoi il est pas de matin yoko kende ka krista la boko appliquer ok da bongo te na mona le ya le roi de tu vraiment micro na oko na ça mona le roi de la forêt parce que ceux qui pena ya ka kin tem ce que na mon appelé padre donc c'est grâce au que travailler ensemble ta longa na fief ouais ayi na ngana kin akoti na idéologie ou estali que non le lolu qui na ba problème o comme nga lelo pour le roi de forme ta kotia désolé on les laisse nga mingi na pleurer papa tabalo fenanga ya ka mingi na bébé fungola na tala obo melingani chéri fungola na moza ola telingani na rosé matadie na rosé no botima ina bilanga ekomi na tango koboka ekomi jino kosa baba na problème fungola na tala obo melingani bana Guine bana Dar es Salaam bana Poto bana mokili mobimba si c'est moko Afrique Info avec Franck Stemai qui andankala twende X-Bass Marandura Franck Stemai Yassika Eye na Kinshasa Restaurant l'Orangerie Koutia Kusia Balala na spécialité na bango poulet au makala Souka nelengi Basuki wana te Olingi kolia bio Yaka mbangu na restaurant l'Orangerie na service na bango cuisine congolaise Olingi kolia biloko mboka na yo nyonso ezali kote masanga kutu bosa na po nyonso ezali ata kutu masanga ya pompe bazo pompe pe ozomela ya malili otuninga adresse eza mosika te ya kaka na boulevard du 30 juin arrêt Vodacom mosika te na BCDC service ya kolobela te un personnel très qualifié et bon chaque samedi la musique douce du groupe Les Professionnels. Bienvenue et surtout bon appétit. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur www.africainfo.net. Très chers internautes, c'est un réel plaisir pour moi de recevoir sur ce plateau un talentueux, un musicien qui a vraiment une touche inégalable, avec qui nous allons essayer un peu de discuter par rapport à tout ce qu'il est en train de faire, par rapport à tout ce qu'il est en train de vivre. Je ne sais pas comment aujourd'hui il évolue, s'il est toujours à côté de son patron, je ne sais pas. Yemoko Omekako, éclairer lanterne Nabiso, mesdames et messieurs, sur ce plateau, Rhys le Matadien, avec qui nous allons devoir discuter déjà. Qui je dis bonjour Star. Bonjour. C'est un réel plaisir plateau Nabiso. C'est vraiment Kala. Nanga une la mono Kala. Dernièrement, tu as vu na matanga Charlie Mobutu na Ngalema. Je vois. Tu vois Bercy. Ah, famille Bota. Non, la Bota comme on a Lili, c'est vraiment un frère. C'est une beauté cigare. Ah oui?
C'est un réel plaisir de nous intro awa, c'est-à-dire tant que tu as Afrique Info, tu as dit que Lelo, aux offerts sous partie, il y a un groupe qui a fait rigoler, n'est-ce pas? Artistiquement, pas familialement. Artistiquement. Bon, artistiquement, le coup faire le sous-partie, mais quand vous sabiso, ni niazo justifié départ nayo, aussi Lelo oyo évolution et zandéani. Si départ n'a par rapport à moi problème il y a que moi n'est pas famille ça la tous les bottes ma problème ça n'a que mais dépendance sur le niveau de ma cambongo. Ouais, on a ils vraiment moi l'écolo trop quoi donc quand même quoi les même même la patronne a payé ça l'a bien été et attend qu'un homme il met na préféré qui na tracé chemin na qui na forcer le mot na bigeno et créer ce problème voilà donc la tika qui bon na tracé chemin na. Est-ce que ndenge biso toyoka ba maloba mususu pas batou et puis maloba ba rumeur c'est-à-dire information moko non vérifiée mais les locaux la tozana yo oko mekamuke ko relater biso histoire. Qu'est-ce qui s'est passé réellement entre Matadien et son ex-patron Ferregola Nika Boronina? Comme tu viens de dire, il y a un problème de malentendu, donc autre bien spéculation. Il y a un clic à Batumo, il y a un mouvement, et mon ami patron et ça va vraiment fondé. Pour Kotalanga, Nandenga la fonction. On va dire on est propos batena qui on a. Concordance c'est quoi cohésion mais ça et ça l'a passe et ça l'a parce que le padre m'a choqué n'a pas sur l'impérateur de la Rome congolaise avec un daddy c'est parce que c'est papa pour moi dans le monde musical donc ça l'a passe mais malgré passe mais azanga caché c'est moi contrôle mon gars azanga contrôle tu na bandenge mo que contrôle ça veut dire kandele kaki mo mingi kanda vraiment les gaming et dans un certain moment ngolo bandé to lo bana langage qui nous à perdre qui voilà d'autres termes donc à propos tenaki na ba réunion c'était pas vraiment important tant que biso bandeko baleki nae o to mbela ke basoda nae ponanga fala bendanga ta kompanzi ke no petit na tala boy tant que papa so neta yo sanga ke no pa je contre biso tu vois et rappelle na lobat respecter ça bon te tala tu vois de charger nango azali et puis pasala ki yango ba papa wana ba bi charger nango pe asala ki donc na ngala loba anga yo kanga nga sa pe examen de conscience pour ça ça va pe so rapport bala mo loba ki nini réellement et o ba loba ki ngala loba ki ah oui et puis en mode non mon bi eza rumeur mais lelo oyo na monoko na yo ekobima lokola information moko vérifiable ba pandinga sangote mais ba ekoyebisa nde patron nanga ke non nga na tonga ke pa bato batonga na tonga ba yebanité ke na lobaka na la tsakaye a complexe ngai fanya lekiye la finga ke fanya lekiye anga kalianga a sacrifier nga du genre mais oso reconnaître quand même voyage mo bosalaka si pas na Lubumbashi mais libanda ya mboka près il fallait ba beta match mais quand même près azaki na mayote aibisaki yoke pesa na mayo na yo na betela ngo ballon na reconnaître ngote bandanga na kota jet na totolo beta ko match te kaka ba remé aka ndo zoloba et mana ba forme mbele yo to bi mayo de mana sala game mission ya si ça veut pesa ki blouson on soutient insisté au pesa qui costume donc et ça va former belé il est mon l'impérateur de la Rome na émission onde tozaboué so ina bina chelo voice na yo et ça m'a plaisir et ça m'a plaisir mais avec exacté mais ça m'a plaisir na yo quand voilà alors lelo sikoyo donc l'équipe bongo ma bé et Rosalama parce que mon réunion des gens de tous les plus de 60 de personnes oui. Et il y avait des musiciens comme moi, il y avait des danseuses, bah bureau na biso ba moi belé pour kuna tamuta sur la quête bureau. Atamuta kombara inde toi, la place repétara bureau. Na muto akengela rapport. Oui, bureau. Kuna tozala ki bongo ba bureau donc tout ka soka les padres ga c'est qui ça ga a combiné bureau. Mais au sein, déjà au sortir en mouvement tambola bon. La réunion, il y avait plein de gens et bah propos boss atena qui pour l'angai et ça n'en bien à quoi son en mais fallait ça en cachette tant na tout ba geno fallait ça en cachette pour les ceux qui bimi na monde entier bon et ça peut-être pour y aller ba on a réunion et bateau ba mission soit disant ba geno ba lingara il fallait ba garder secret parce qu'à la fin de ces réunions à l'oba qui peut mo geno
que les linges sales se lavent en famille. Matadé à frère Nabiso Nabi qui est dans le monde musical, le coup de pèse à moi, le montage pèse à trop. Mais on est dans le lobby car on a un problème avec qui n'a pas été, n'a pas polo, n'a comprend n'a rien. Alors malgré ça, le lendemain, les musiciens va tomber l'histoire, va pandiango, va internet, va commencer la mission, va au balinga les padres ils ont profité dans le Cameroun que non ah faire rigoler la goutte matériel là ça raille faire rigoler la goutte dis-moi maintenant est-ce que ça sûr na ba rumeur wala ne maginios va spéculation ne tambola monde entier ba finga pour la commune ngai amour azala ki nango envers ngai engenge zala kaka na podium ya teminga na zato yembo ça sûr cohésion engenge zala ka engenge zala parce que Chiquito donc il y a une jurisprudence Chiquito alongwaka tout le monde peut que aezonga et puis azoki mo esika na e donc tu peux comparer pe ka Chiquito na kana auto sur kana auto chango lo wa ka Chiquito et puis c'est bon na ko eloko moko omoni musique na ba réalité belé lelo se betel solo que non ka Chiquito et sukela ken ah ye moko hein et sukela ka ye moko ayeko luka prise na butu hein t'es sûr t'as des preuves oh mais les solo yango wana ngana uti na mouvement pesa biso na obeta pima solo Chiquito te na eso non ngana uti na mouvement mara mususu ya mamba Rolanda te misiki ya na mamba tactique de jeu na mona etambolaka oh na l'autre côté ba benga ngo 12 kat jet wingé ya wingé jet ninga na ya wingé bako sorti etambolaka de père na wingé musique maison même wingé musique maison même po mara mona bese shinga mona na ngote na yokana na ngote ba 12 la na wingé na jet set que non to dimne to peut surtout ça ba volume ba dimna ka biso ns to comprendre te mais siko faire école à lobby les linges sales c'est la famille ba boyango yo to e monopole to na frère na biso mon panzi kuna ya moto affaire était donc na ebi que to solo là mais au moins bala moko to e mono okomi pena baninga mususu et puis bientôt là pe nabi que to komi sika wana to komi a pona nini bango ba musicien baloba ke no balinga les padres koleka msonga yo soki ngai sake na tonga les padres mtongo na tonga ki ayebanite batongo na kino tonga ka bata mouvement pekaka tu comprends les soleils biminga ce que c'est là que non msusu président Fali alo bien on a tenu no matadi a kotonga epananga to ba bureau na to ba musicien ne ingeza la autrement mais comme que non il y a vraiment et ça souci les lots qu'on perdre Jésus des nuances causala et ça souci maka si tu les lots na lela parce que makambo na ngana sala na vie na ngana bakati ngoma avant c'était pas encore le moment non et ça bakati ngoma parce que déjà a perdre confiance dans moi a perdre confiance c'est pas dans moi donc na misu na ye ngamo na yebi na nga sous le côté siko so na ba ke no na mitika na vanda ga style gizengi na zala ka ba mo maltraiter ga mo menenga carrière na ndenge ebeba on comprend et na za mo na mukete na mukolo na tala pe vie na ngai il y a des gens qui dépendent aussi de moi na ko lingate na zala humilié na koma donc na sila na seconde makambo na bi coste na ko préférer ko na tracer chemin na nga sur la kufa na kufa ngamoko mais na kufa te pona batmo mokili balinga na kufa par rapport à une chose de jalousie pour cause ya makambo ça que na tchaki bar na ngande très haut ouais là je te dis la vérité na tchaki bar très haut et moi et mes collègues tout comme na mo ba carte tout le monde disait que non ah matadien après les padres à la rayo bon ngane bitu ba salo ba mpwani c'est par rapport peut-être à vie privée ngane exposé selon batumi susu babi ki eloko kitisi yo pe lelo eza mo orgueil. Donc c'est-à-dire que tant on va pêcher une opportunité, on saisit une opportunité, on a bien été, moi orgueil, les mêmes macambo. Orgueil est ta musique, on a dit que orgueil est ta musique. Sauf peut-être que non, on pêcher une opportunité, on y faut y aller à bien. Tant on a que non, on a tiré bas très haut. Na niveau chant, ni tout tiré dans l'engagement. J'ai été le seul ténoriste accro. Asima qui charge na ba face auto so voyage un sous voyage ba numéro 2 chanteur à deuxième voix na yomoko vous imaginez ba la capacité na mais j'étais là toujours vendu et l'équipe ouais il est pas de pandémie à petit na soldat et là on est les padres soko betango les padres mo banda okumisa usota banda okango pe na loboko nyonso je te dis nyonso na défendre bien na ba façon tout avec nos petits
Et puis nena zabo ne bige nena ki ya logo anga ya société oh mais ngana fungola Wasi mambolo ba mais ngana omoni biso to ma mission to ebi ne to tambola ya boye lokola yo aoya soute na pembe ya boye lokola yo aoya soute na taille ya boye lokola yo aoya soute na koyemba ya pembe poko ta oyemba déjà c'est connu de tous na bana les padres na ba oba longwa na ba obaza c'est d'abord Chikito mais na ebité lelo vraiment epesinga elengi na zu confirmation pour ngamo bende na ana yokako mais lelo oyo tongo lobaki lokola yo koza soute na ebité songo passer message nini ngana na loka ke no tana so na se inventé te on a ta regretté et ya boye lokola ngo ya te na sens que non musique est passé et nous reste moko quand dinga na zabo ndinga na fonctionnaka ya ba qualité nanga ya passe tous en goût chanter tous va goût de représenter toyoka na elengi ya voix ngo po et ça la biso na bien bato bazola da biso ba comprendre elenga mafuta tabalia na moto mon bébé elenga fritele na mayonnaise to ketchup elenga bolingo se na moto oyo lingaka colonel Tshisekedi moto nyonso to na vie asouetaka positivité mais na sala depuis sa souena yesalaka résultat sala négatif pour les bons pesinga ya positif au fauché résultat love nanga o komyo bomanga e kono salanga e basina montema tala yo komyo memanga dire solilita ye Pamela Melade Nene yo kati mosi sa oxygène pourquoi yo koti singa ina koma e munwe e kiadie mo Vincent Umberto chérie on laissinga pour pas kolala mon babou keralema ma wivine kasongwe Angela Lima Olingo c'est un plat qui se mange en fois la tape sonangai na contaminé un bas sentiment na boye tu vas ngabeli na mokongo pona lova ngai komwana bato na zananga motema libanga te pimelanga supa mosaka kaselengi ya muna yote to boni chambre ya mon papa lo venir soye bimi santé à mwana moto boki yango na poubelle peut-être na cimetière bolingo nanga peut-être kokyo se kuisa sentiment ngai na bikai madele na mesana kodiembelo manisi mokongo nele kidemba nelengi mon amour pourquoi comme on salanga moye on livre ngana mapoko ben filtré Yasmino kati mosi sa oxygène tout me koti sima ina koma h donc chi nede comme on pomanga matendo comme on salanga tala yo comme memanga munwe kade oyebi nazanganga bebe na bolingo serio lesinga pupa kolala oyebelisanga kibeka yakarin suka miye ya mamalinda héritier voima toli colonel pepe ya kobomba ngai général tango fonda bangate obengelanga Sandrine Maua matadeleleno kangaka mawa ndende okomi poma okomi salanga basina motema okomi memanga munwe nakatsa ko boya
bolingo na aïe olelisinga mingi na butu naoki mawa moko boye toke na oloba vraiment mambo oloba et cadré c'est-à-dire après yo vraiment toke bolingo na ngai olelisinga mingi na butu désolé olelisinga mingi na pleure apeta balofe na ngai yaka mingi na butu bébé fungola na tala obomelinga nini chéri fungola na moza olatelinga nini na rose matadie na rose nobokima ye na bilanga ekomi na ntango koboka ekomi jinokosaba na problème fungola na tala obomelinga nini bébé fungola na moza nayebike na bapale Bebalela bébé fungola na kota pona betama mama fungola na tala risato kamai Je sais bien que Bisika Bozana va parler, Bozé Kosepela, vraiment la première dame de Lausanne. Merci Koya Gobe Lisha, parents Yaridj, Andy Louawa, un enfant pas comme les autres. Aussi sans oublier la baronne de Genève, Mama Tete Liengo. Mama Tete Liengo, Masolo qui toque comme mon président, Franklin Maboussi depuis Paris. Il y a Betty Maboussi, c'est-à-dire Mobala Mandefo Pembe Barbe Argentée. Aussi Patricia Massamba Luzolo, belge. Il y a Moutunangai Moko, Nick Ketani, l'enfant gâté de la G7 Matadi depuis l'île Masolo Kitokoris Matadi Yeyo. Vraiment, Nabi ke Binoto, Bozé Kosepela. GB, na state, les Matadiens les plus suspects. C'est-à-dire Guilain Bouiti, na state, et ça la vraiment bien Guilain Bouiti, Masolo Kitoko, Pris Matadien. Vous voyez que vraiment, Ngamoko, Nangina se contredire na plateau, mais au moins, na se réserver. En tout cas, au tiki vide. Ndengo zolande la move ou soit move na place outil. To zo tant vraiment ko yeba peine de konabiso. Tant to kota na solo na moko privé. Ozo mona avenir ya move na ondengani. Wow, moi ni cette les ana quand ndenga na ke. Ba bersi ba kenda ke ba ba kolonga ba nyonso batika. Les pads na otika la les pads. Sentir un mouvement dans la table, surtout la petite, on a un master. On a le coulon, on a les pads à côté. Donc, vous mettez ça vraiment à les pads. Donc, on a tout vélo, on a échangé ça. On a champion d'Afrique. Bon, déjà, Babi qui est autonome, presse, Oyolobaka, tandis que les avrétés. Nous sommes lobby et ça contraire na vérité, mais au moins les lots, ce qui baobi, au baba point fort, na ba point faible. Aux autant à expliquer bien sûr mon amour ça. Ba point fort il y a Jésus des nuances pour Nabris mata des années. Ba point fort c'est ça que non, on a tikala nango. L'impérateur a vraiment bossé. Merci. Et malgré la monotonie, au bazo acquisé. Non, monotonie c'est trop. On a colbaté que non, monotone. Non, yo kende na yo. Donc c'est vraiment un bosseur. Et puis, dans ce moment d'expérience, c'est bien dans une maîtrise dans le studio que là tu casses que vous c'est faire rigoler. Et bien là, Michel Tozala n'a pas opportunité parce que il soit tout le monde dehors. Mais moi, au moins, ils allaient que nos petits matins de là. Comprenez donc, on a compris vraiment mon bébé. De deux. Ah, ça va vraiment grand. C'est vraiment un grand, donc à vacciner quoi. À vacciner et puis on m'a remis les quotas on a dans la télé parce que on doit s'écrire. Oui, ça va passer pas dans l'année à sensible dans ma bretelle litoy. Il n'est pas de matin yoko kende quand reste là bobo. Appliquer OK ça bon côté. Et c'est tout le on a langage courant de na linga troba ayoka kabiyoka yoka. Si, c'est vraiment un défaut pour moi. On a la monara pas mon moto yambo, Nzambalo yambo. Papa na ba Colline, ba Mathias, Osé. Et défaut vraiment la monara on a ndero on a un problème té. Nga franchement ba na pe na koto que ça yebi et na zape mutu moko té que non on a linga ba ko salani trop ne ba mission ba salani trop. Pour afflater, pour apaiser confiance, pour avoir confiance par rapport à Moussala Nangaï. Donc c'est un peu ça. Risoko Sabiso, Ndekonabino, ancien collègue Nayo Azawapi, échappé. Échappé, tant on a ça dans Nairobi pour la Kenya. Sinon, tu n'as même pas une semaine. Tu as vu Magambo Zakuna.
Marabozate. Et puis studio ici là, ba clip et bima. Il y a qualité. Si. Tu as un problème. Non même pas. Quoi baka? Ah, c'est ça car Marabozate na Kenya donc Marabozate na Kenya. Il y a à Londres, il y a à Paris, il y a à Belgique, il y a partout. Mais mingi. Mingi t'es net à moment au final, il y a ça va solo mobu. Même si on musique on a bien que non, il y a 4 saisons dans ça va solo. Markamoi partout. Quand on a boka sinaye. Bokasa ba mix de matin, bokasa ba famille les bourgeoisie, ba Patrick Toko, ba ya Guilhem Maindo les mannequins de Paris. Bokasa merde. Copa Kenya. Non, omoni mokine za la. Batu na kaka. Na moi c'est bon, na moi tu bosala ngabwe. Oh, si, na moi si. Magina na balete mais na moi si. Ah, n'est pas na Kenya te. Ah, moi c'est na Kenya te. Merci. Mais lelo oyo n'habité Massa n'a échappé au répondre de Bissoté. Échappé à bien attendre dans un Nairobi, à Dubaï, on a la tournage à clip. Bon, habité. Jusqu'à la peine en tout solo, dans une positionné. Mais c'est qu'au moins je. Il se murmure que échappé à Zaïsou n'a mouveté parce que jusqu'ici, bah pesa bango autorisation basa ba clip basala ba ebele basala ba clip, mais au moins présaïb sa bango basé là nan. Patience Cécile te na mibenda po ba pesa biso chance te ba bomba na bango biso na habité même ba clip ndenge zo bima pe bongo te et après une façon pe ya ko boma mo éclairage na bino bon na habité bango yo wana ba élément na ba focal no ezakuna bango kutu bazo ba chance bazo ba nzembo et biso to soit te mettre longa te pour la nzembo je ne crois pas que échapper ka ko longa que c'est pour un clip non peut-être ça ba problème na bango mo caché o msunga na habité bango eli. Ah, toi, mon collègue m'a dit que la fin générique moi au bimisa na habité aux 8 ans pour à un certain moment to bandoye ba op na écriture na bino ya faire yoana ah c'est ben vraiment c'est vraiment ça mon affaire avantage moi ça parce que les pas dans les pas drenga na risque oyo ki générique na bino na talent na yoki non talent et puis na bien na bien on peut c'est ça là maintenant déjà na bien tous ala on te répéter on te travailler. On comprend que vous salariez na ba danse na ko ba lobi na ko good neka la fandi oui on comprend que vous salariez rien et musique bon les padres pas animateur te pour la club on y a un animateur te bon rien c'est trop dire mais batu ba binetika bo bandel na bino ka ba même monotonie wana ngai te papa na ngai tant nazala qui on monotonie na sona ça société ça nga bien tout na ta paradoxe monotonie donc on a sauté parlons présent donc qu'est-ce qu'on a paradoxe na habité siko pourquoi paradoxe et je voulais faire un truc genre waouh quoi donc comme ça va paradoxe il a surprise il a plaisir donc c'est le mot donc extraordinaire quoi paradoxe. Il y a mon indé, moi, on a bercé ma casse. Biloko bat ba sous-estimé na bolingo. On laisse moi avec l'amour. Faut tout exprimer ma sentiment na biso. Faut que ça oza kati na biso. Et na parti mongo na lobby que non. Elenga frite. Elenga mafuta taba. Il y a na moto. Donc tant que ça na moi non. Faut accepter là. Va comprendre que non. Na mbal na ngai to na moi na ngai. Faut que ça va sentir. Faut que ça va sentiment na wana. Moi ça c'est retour taper na siècle na. Donc paradoxe ndé même move lelo. To quelqu'un na système handicap to quelqu'un na système a fallu pour c'est-à-dire groupe d'accompagnement biso am panzi omoni bakolo paradoxe de bango ko kana ba vite na travailler ba parolier donc bakolo paradoxe ba Yannick Bola va travailler paradoxe. Yannick Bola bonjour. Bonjour mon frère. C'est un plaisir, chanteur, musicien et chanteur, parolier, instrumentaliste, chanteur, parolier, guitariste de tout. Moi je fais la musique, je suis musicien. Tout court, un musicien. Obeta, Pika Paris. Non, Obeta c'est trop dur. Mais na parlé, on a tout, master, on a tout, bazar, ça va succès, bien très bien. À cause de Beta, puis na brasa ma casse ni moni. Na maison mais tu peux pas conseiller na maison mais na ibani na pas brasa Beta na mon brasa. Ça lelo déjà Riz à l'année na combien de pourcents 70% déjà à réussir pour bosser déjà ensemble. Ben oui, on a même 90%. Il y a tout, ils ont déjà. Dans le bon mais si là non. Le son peut tomber bocher après la minute du album bimi. Et bimi non. So bika te bocher après la minute du album bimi. Et puis boka mélancolie ba nzembo boka ndenge boyoka paradoxe. Boyoka so ba nzembo so za na kati kuna bolela. Bon. Nde toloba na lingala. Koloba mingi mbanga pasi.
to le kalisus na moi élément moko to yokago wana minduki bamanga sendeza ba c'est bon ba eza vie na ngai faut kiper ngate parce que eza vie na ngai banje moza makamweza bokoti na minoka na ba pratique ba tutu o batika biso na suspense ke boye bakoyiba na tambola na moi discrétion moto na vanda na ndako les autres croyaient peut-être na kolega na terrain bando finga mais j'étais là toujours comme ça Yannick Yanding toloki studio butu zokota studio Dubai clip baganga bamona teaser balamona TV beli sabat mais vous savez on termine c'est ça être un artiste un musicien kolobana pas ça kolobana télévision c'est bon Tozo continue toujours entretien na biso alors obanda woloba nakati ba maloba ya sika ezali sikoyo nakati ya paradoxe ezaka titre moko to eza single titre moko nje mona ton titre paradoxe na mbeli miss de matin de que je sali maman na nisine zeke nakati Londres. Ah bon, yango lobiti Londres tozali. Toza partout. Amérique toza ba Montréal toza donc bakamo ça. OK, bon, lelo oyo. Na mokuse message nini eza na paradoxe. Message clé ça que non parce que paradoxe na lobelité que o soki ndenge nini na to bango ati na lingi na faire voir bato que non donc na zo lamusa bato que non pour nous tout ça là que ça là nango déjà photo exprimer ba sentiment na biso lorsque tu es aimé faut exprimer un sentiment non faut moi ça comprendre non na mbal na tout mbal pas comprendre donc na lili na laxi bato ndenge nini bolingo ezala pour na kata paradoxe ezaki moi ça ça net moi ba caprice moko bomoni ana noko mais moi ça net abudi ani na mibali mususte noko ba parler moko mais quand ezala ba soupçon moi ça net moi siko na zui siko sens ya paradoxe. Merci. Donc ozolinga net ozolinga te donc contradiction donc nga mona ebi ko linganga mais na posani non net ozolinga ngate ah bon c'est non okomo bomanga na love na o passe mingi na mutemo to sala nga bopo nini olinga no ngai mais l'accent que olinga ngai ya on a place mon bébé pour comment sala nga bo mon amour on ngo livrer na maboka ben filtre bonene pour déjà bino sala bon sona mon que no ezate na ko kende parce que na susu ki tema be makasi ko leko bo misinga c'est ce que je tente de dire donc paradoxe on a beaucoup consommé de mutu nyonso na sala dépistage soué na ezala résultat ebima négatif. Mais yo sona bolongo bimisa positif ozo barenga ici. Alors kobima nango eza quand sorti nango paradoxe bima le 13 juin ça fait déjà un mois et album de na album de bien sûr on a ngana lo basiko album e kobima quand album na oleka tout na pesa date mais ça ngana yo koma ola muka olala te na butu okoma olala na moi wala mangai wayo obi keza papa chéri. Il était le temps non alali na moi ba jeunesse ba bien ngana kangi téléphone alali na butu na langue na ba travail paradoxe ils vont se album Bakinois, Bakongolais, Bakonsommateurs, Bada mystique. Salam wa lombango po mafuta ntaba balia ngo na moto. Moto oyo kagara ba bloqué. Na ko yebi so vérité vraiment yo sali bébé nanga mon. Tu m'as vraiment marqué chérie d'amour nanga bébé nanga. Na ko tisingai na morongo ya bamour. Je suis près de toi, je suis fou de toi, je plein de joie, matin, de n'avoir jamais connu d'autre que toi. C'est ça. Ndeko la ngai tozo telema poto silisa mais au moins eloko na kotika ngote. Osaki 8 ans à la maison mère, n'est-ce pas? Et pas le roi de la forêt. Chapeau bas mon vieux. Oui. Les lots aussi et pas les pattes, ça combien d'années? 4 ans. Siko soki tolmito tcha vraiment masolo na mesande na Congo to baake. Oh mwana wera. Oyo mwana nani yo za mwana nani? Wana mukile gangi na nicho na za mwana ale. Ya le roi de Tcha vraiment micro na oko. Nasa mwana le roi de la forêt parce que ceux qui pena yaka king tem je pena ngana mona appelé padre donc c'est grâce au prêtre avoir ensemble talonga na fief ouais ayi na ngana kin a kotinga idéologie ou estali que non le lelu ki na ba problème ko melinga lelo pour le roi de forme ta kotinga ezaki na un bon jour na côté na parler quand net matolo c'était en 2008
La côté la vie n'a pas l'air après. C'est lui qui m'a dit le côté pourquoi la moi là. Président mon problème elle sont ah yo ali bon ma mission ningi biga ninga sala net ka to eh président yo sans esprit yo ba pour prendre chilanga faut pour la jet yo nyama ah nazonga chita apesa ngari na transport na zote nazonga chita si ma parler concentration 3-4 mois chaque rekoti makambo bano mata pour wingi dans semo ya kukso tana kobel wana ka oyembaka kaka yango kaka oh mamuna ba tuna ba président héritier watana ba président ba masana ba na clan yebisa ba Diego Milito ba dépliquant ba yeb masolo na ba LBG cappuccino ba bien pour wingi dans semo ya kukso pouvoir déplique MR Fabregas Chrysler ayina carmo ba saina on souci ya musique avant tsanga Robino Chrysler ah ndeni Jaguar Nissan Sony Peugeot Cabriolet wingi za tambola mona ma wata range bref mi balé noir blanc situé yo oza mwana ya ferité mais oza Firegola za papa na ngai asa grand frère na ngai mais mto ya yan na ngana kina koti ngai esprit musical c'est le roi de la forêt pour le pour na beta na non ngai ka yana ngoka mwana oza mwana ya wera to oza mwana fere to sisi na biso émission to télé naza na deux papa ba kadrenga na carrière musicale na ngai eza le roi de la forêt non nazo lo bango na ba papa mi balé Firegola na vani 4 ans le roi de la forêt na vani 8 ans mais au tsolo ba papa na yo c'est le roi de la forêt Firegola c'est un grand frère pour moi wana na grand frère na ngai et eza lokola na saki na ndaku na papa na ngai et moi ba vitesse moyenne za isibité na kimi mbango pa ya na ngai na kozwa secours donc c'est un peu ça. Est-ce que message ya suka ya kopé Césali aussi ba merci na bateau nyonso ba soutenir yo et kosala bien na ba parler bisika bazali message ya suka aussi opesi moi ba merci pour ndeko na ngape normalement na biki ya na braza batu bazali na kini baza mikili bazali faut pe apesa ba merci pour tout ça message clé zara que non humble serviteur na bango azali nazo ba coup de fil matadien ozo finga non nga la finga raté la finga raté ça quand début so ba congolais ba africain en fait to ngande moi vérité terre et moi même na nzembo na nga na c'est ma prudent et non ba na ko yebiso vérité pour nazo ba ka dire c'est vérité je pas le temps d'insulter les rois de la forêt ou les présidents Firegola non wana za nature na ngate et de na nga na senga bino roma boyo ka nzembo na mino la paradoxe et bo s'abonner massivement na nzembo na chaîne na nga sikeza LRS Official TV, LRS Official TV. Vous s'abonner vraiment belé donc vous téléchargez ma paradoxe et ça na ba plateforme mignon sur ba iTunes ça donc ba plateforme mignon sur et pour na contact Instagram na c'est toujours LRS page officielle na LRS Official Snapchat tout ça là déjà donc numéro de contact est ça plus 243 81 760 44 70 plus 243 81 760 44 70 contactez-moi dans hôtel ba dédicace et puis commenter matadien pour bien ba dans la paradoxe ah oui natadien o boé numéro de contact yango na ba o susu ba messeno ba linga no ba yembela bango ba to ba soutenir artiste donc le numéro est là et musala ngana ko pesa juste énergie na ngai na bimsa o za kat na ngai ba force na ngai mais financièrement et c'est un bino pour le lopé dans l'année dans ça na makambo bo mona lelo ça ka bino sans bino donc je tiens aussi à remercier les vieux pour les bons gaz vie ba mbonge ya kaka donc il n'a biki leka gaz pour les bons toi qui tient un cheval rouge ponga na ba cheval rouge c'est ça blanc c'est ça gris c'est ça donc c'est un peu ça pour les bons on a passé il y a Vincent Beto et maman Jeannette je te salue de loin mon vie na maman nanga Jeannette et vous a vraiment béni la grande Miss Dédé Matende ba bengi fi à paradoxe azo paradoxer bango kaka azo paradoxer bango la niveau mo vraiment élevé donc Dédé combien pour manga comment salanga dala yo combien me manga donc c'est un peu ça donc Dédé Matende Miss Dédé paradoxe voilà batoko ba ya Guilhem Indou le mannequin de Paris soldat makasa tika petit n'était passe
na biso ngazala kana Zidane matondo na beau santé de tout le temps ya Zizou yebi donc Zidane la plus la salutation et baza vraiment bédé boza vraiment bédé monde entier bana Nairobi bana Brazzaville mais qu'est-ce bon Angola na beau santé on est ensemble donc Yannick Mavon Barbearia soldat donc je vous aime vraiment beaucoup Achis le minio et sans oublier Yasmine Toumbe parce que nga atambola na fondation toi la fondation na biso moko boye na nga moko le blanc po ya ko balandi o boye et ba surprise ezala nga mala lia na batu na mo mukio bakabela nga na sala fora lia na batu et bokomona ba mnezo tamba donc fondation ya tout faisa déjà wana il y a la grande Yasmine Toumbe donc na kata Londres na pesi ba mbote belé wana za ya kati donc merci cher ami yebango déjà ba consommer ba kayo na yo si saka moi pour aussi pela pété mutu na wana quoi o aozela kayo na ye bimisa e pesa la bien quoi. Ouais, vraiment, le bébé était vraiment Achis Lumingo quoi. Allô, motema na évité quoi. Et puis la personne moté n'angola massa na Derrick VIP hein. Et puis na Paris la personne massa na Criso Kamanda, Yannick Mukoko Paris 18e. Abi yo la na Paris. Je suis pas balé mais on a Paris 18e vraiment na évité quoi. Et puis na Brazza na personne moté na PDG Lycée Gonzal. Résidence Marie-Célestin, place plutôt au Van Naras, donc Brazza vraiment a évité quoi. Il y a Evan Tumba en Belgique, à grand prêtre. Et puis il y a des mots dans l'UTT, Venangaï, fidèle bêta, grand prêtre. Vraiment, first class toujours, on a évité quoi. Ah ouais, c'est bon. C'était bien là, Riz Matadien, mesdames et messieurs, pour comprendre vraiment la dimension, politesse, gentillesse, ponctuel, pour Banda Toya qui vraiment, les cas de Bengana, Kutenkana, Hero Toyo Kanaki, en tout cas vraiment, artiste à Boubazé Belete, toujours PC, toujours bonne chance, carrière nae toujours, biso tout, molele ma boko, et puis naebi que Nabino pe bakolo nae, boebi kazamona Nabino, il est toujours poli, donc Bochae toujours ma boko, et que ça là vraiment bien. Merci à celui qu'on appelle Sergino Mondila, il y a Lorraine, Chika Mondila, Maman Finale, et sans oublier, centralisation de Paris, il y a Jacques Pombo, Masolo Kitoko, ma maman Wivina Ambabo Senge. Président Edi Mustafa depuis Paris, Pichen Mbote Munzila, il y a Christelle Mbemba, Pichen Mbemba, Masolo Kitoko. Merci vraiment à la baronne de Genève, Maman Tete Liengo. Merci Koya Gobe Lisha. C'était bien là, Château Kolo qui était derrière la caméra. Aussi, merci à Maëlle Sadiki, sans oublier Franck Dissouka, Stéman. D'ici là, portez-vous bien et au revoir. Yassika Eye na Kinshasa Restaurant l'Orangerie Koutia Kusia Balala na spécialité na bango poulet au makala Souka Nelengi Basuki Wanate Olingi Kolia Bio Yaka Mbangu na Restaurant l'Orangerie na service na bango cuisine congolaise Olingi Kolia biloko mboka na yo nyonso ezali kote masanga kutu bosa na po nyonso ezali ata kutu masanga ya pompe bazo pompe pe ozomela ya malili otuninga adresse eza mosika te yaka kaka na boulevard du 30 juin arrêt Vodacom mosika te na BCDC service ya kolobela te un personnel très qualifié et bango chaque samedi la musique douce du groupe Les Professionnels. Bienvenue et surtout bon appétit. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité FM Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Kiandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Franck Stemai.